idole nanga eza frère moi la nzambe o nzamba sala na mokilo ya se mais apesa e par ne mobo apesa nzela ne mobo eza frère ferre. OK. Fois na biso frère wa benga Timba Rebot. Timba. OK. Aimba bien mais alelande trop. Bato ebele neti ba chantre ba o bazama mo épée orgueil ba bomba o ezali ba passer na bango. Ya c'est le musuku lo appelle ezelo mususu. Na o kanze nzembu ne mambo ya louange échappé nga mais na o kazolela esanga mama ouais. À part qui ingénieur qui ndenge peut-être okuta na bandoule. OK, na ba concert. On va monter bon va sonder za la. OK. Mais nazo appel to yo kabango. Timba na yo ka fort. Ana amien. Mais ko lelande. Et nazaki ma précédé ya ko bimsa déjà banda ya ko banda da ko lasa na miso abatu quoi. Na nda ko bomba. Moi biloko e bombami. Tango ebima bien. Toza boyoka inonte. So na kina Congo, tant na Congo. Oui. Union. OK. Union wana toza na Congo. Na Angola ba na yana na mona ngote. Oui. OK. Frère Bambila. Tenga na loba. Ah, pour non que de jour au tâtonner na frère Bambila. On a beti bako. Et puis na ba bon. Totali beauté ya koni na beauté ya papier. Ni engela mingi. Papier. Et on a na ebisa yo ato moni mutu. Azo brillar. OK. Ato mo mutazo ke liboso. Ke yoza na sima na ye. Ko banga enote. Ma kalemba emba bien maganga. Oui, mambolo ba ni le muzo kokanati. Ça dit wate wata biso bandi mateke ebi papa na o. Alléluia. Ay ma be maganga. Oui, aza bon. Mais il est au me bo marae ko ganga. Jamais na mona nzambe atinda agent ya lola. Aya kosenga biso mbongwa pema. Na yembi bolamu ya nzambe na bomoi nanga mosusu azali te soko yaki te mbe nasukaki wapi. Mbote, Jambo, good morning. Bato kasa epe balobi moyo bish. Na mino ronyon so bolande la émission na bino awa biso eza parmi ba meilleure émission o esimi mboka. Donc merci na bato nyonso yo nde bozo komela biso. Merci vraiment na libota nyonso na musika na pene. Esika opinion so ezwami bino. Na pesi bino nyonso mbote eko dépendre na ero botale la biso ce qui est comme le bino pourquoi ça dit bonsoir bonsoir ce qui est comme le bino moi bonsoir bonjour bino bo balonka na monoko o bino boloba na mboka isika wapi ezwami bino vraiment merci na bande nyonso ba komela biso merci na ndenge boza ko s'abonner c'est à dire manière moko ya bino ko soutenir biso bien et ça so boza ko s'abonner na chaîne na biso Miss Girl télévision donc na pesi da bino nyonso mbote bato yo bozo soutenir biso wana na moni l'ingénieur Innocent Mafuta
moto pamba ndenge akomela biso et ça biso bien en direct Amérique na moni susu l'évangéliste Guy Raymond na moni Roger Kumbu Obama makambo nyonso na moni susu Tiambezi na moni ya nono Lomboto Marakana na moni susu muto babenga ka mon ami DJ Fogu. En tout cas Jibaz Kilo Yamboka, merci pour vos soutiens. Merci aussi à Mike Visor en direct des Congolaises. Donc beaucoup remarqué que le logo Moïse en a coin wana eza ya Roby Visor et pas ya Aigle muto ça maramba bien, ça dit photo ça lepe maramba bien. Ayo sauver biso pour na ba référence nyonso ya passe na Congolaise. Vous trouvez maison Roby Visor, en tout cas vous allez des cités. Merci aussi à Sissa Lematadian qui nous suit en direct des Congolaises. Merci à mon ami Tati Fingila. Un grand merci aussi à Cédric Macan, l'ambassadeur de la joie. Et sans oublier maître boss président Girbo, la Pession Sigozal. Bon, je suis passé sur le plateau de Awabiso, notre cher internaute. Je suis avec l'un des adorateurs Luanda. Il s'agit de notre frère qui est sur ce plateau, le frère Rodrigue Kunda, l'adorateur de Jésus. Mokoya Bagumba Meli, parce que le temps est venu, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Là, je profite déjà de saluer aussi l'homme de Dieu, le pasteur Matou Daniel, en direct de la Suisse, et aussi à notre maman Béni Bolambo. Et je vous salue, grand prêtre et maman, merci pour vos soutiens. Merci aussi à l'homme de Dieu, le pasteur FL Malonga, qui nous suit en direct des Villa de Viana. Pour ne pas multiplier le mot, je profite déjà de saluer mon invité qui est à côté de moi, le frère Rodrigue Kunda. Boa tarde. Boa tarde, ici. Boni papa. Qui me zanzamba robatera? Inangamu na yo. En tout cas, nzambe na yo azobomba biso. Oui, moi, vraiment première fois na yo o lekana émission oyo biso to biso déjà que merci pour nous respecter rendez-vous na biso koya tina plateau ya Awabiso bato ba ebioté to na bato ba ebio na ninga ko rappeler bango bien vraiment qui est le frère Rodrigue Kunda. OK, merci pour la question. Naza chantre de Dieu. Naza adorateur de Dieu, c'est la Nzambe, na kati na Nzalo Yembo. OK. Vraiment na bengam na Rodrigue Kunda. Rodrigue Kunda, oui. OK. Naza serviteur de Dieu à partir ya Loyembo quoi. OK. Donc ndenge na lobaki wana moko ya bagumba meli ya mboka na biso. Alors nalingaki avato ke na ba mituna misusu ebongisama ki pona yo o assurer ngai na bato balingara émission Awabiso, c'est-à-dire aux après ya ko répondre na ba mituna na biso nyonso. Toza pour nous répondre papa. Vraiment. Ouais, merci frère Rodrigue de ton wana. Alors batu baozana pour ça un peu sur le parcours de notre frère parce que Toyebio est ingénieur de son. Biso ba Toyebio moi malam. Toyebio est arrangeur de son et puis to surtout ki ka bot, ça dit to lali to lamuki nzoka likabo mususu ya koyemba ebandaki ndenge nini. Bon, naza muto na botami na famille famille mo toyebi na Nzambe. OK. Kobanda na baboti nanga kobanda mama puis papa to botami na likabo oiza ya kosela Nzambe. Voilà. Et so na longwe kuna na taille na kati ya famille ko to botami biso nyonso to sala musique. Biso to sala musique. À partir ba boti. OK. Nde tozwaki lokolo wana ya oyembela Nzambe. OK. OK, nazaka ingénieur te. OK. Omoni muto yo aza na badon. Attendons ate lo wana ebombama un jour esala nini ebimaka pour ficti ya muto ou bien chemin Nzambe Nzambe mtayeba yango et tozana pona olaksa o tozaza te mais tango likabo ya moto ebimaka. OK. Bato ba découvrir c'est que biso to ando yebela aza pe awa. Donc nazaka ingénieur te Nzalo Yembo pe. OK. Tozali.
Bien, Nanzela Oyembo pe tozali, est-ce que na groupe na yo moko depuis obandi makamusko ya koyemba ozana idée ya temps o déjà sali na groupe na yo? Oui, idée zali banda nanga de tobenga groupe. Déjà to sali 6 ans. 6 ans na 6 ans na groupe nanga. OK. Tozo toujours ya tozo travailler. Ça dit ti yo kindana au sala no ba son na yo et tout bande des ara déjà il répétera na mo. Bande des ara déjà mais balobi muto a préparer kana colis. Ndiem tasala misala malamu. Voilà. OK, nazaki ma précédé ya ko bimsa déjà banda ya ko banda da ko lasina miso abatu quoi. Na nda ko bomba. OK. Mo biloko e bomba mi. Tango ebima bien. Si nazo sa musala ya ko ranger. OK. Batu ba yebelinga kana ranger mais nazo tala batu ba sala. Pona sani nazo yiba pe. Alors yango esaleke un jour lelo boye ba onga zali. Ah, merci. Et ça vraiment important. C'est-à-dire, les gens permettent un gars bandeli qui est tout sur la biso bien. Vous en a pour nous répondre tout notre. 6 ans, il y a qu'à travailler en coulisses avec votre groupe. Ce que Nini, où est salique, où s'est présenté maintenant aux apparitions médiatiques. OK, merci pour proposer biso Nini na 6 ans. OK, merci pour la question. Quoi nanga aweza premièrement naye kolobela o ezali concert. Voilà. Concert où déjà le 26 c'est déjà dimanche autozo to comme déjà. Voilà. Alors eza concert moi eza présentation. Premièrement il y a singer nanga, en plus il y a banda. OK. Yango ke salike na yawa pona lobela ndezala kaka. Peuple de Dieu, bazo mérité bola mwanzambe. Vraiment. So totali mingi baza bopito quoi. Mingi baza malade, mingi baza ba pasi mobo et peut-être ba luka banganga kis ba kena bopito esimbate. Même sous nandila concert moko boy. Voilà. On nzamba yeba déjà ba le 26. Donc nandila peut-être à concert on a ba bobika. Yaoundé na kolobela le 26 mars pour dimanche. Ça dit ils a d'abord présentation puis à Maxi single na yo. OK. Banzi mango sali pe promotion te to yebi yango pété est-ce que to comme na concert te komi to bando yoka Michel Bakenda ya awa to yoka Moïse Mbi susu ya awa. Bon promotion Banzembo et salami vraiment mingi mais ils ont déjà dans pays au Banzembo ils ont bêta déjà. OK. À partir de la Congo ba Banzembo yo so na ki na France ils allient na tinda déjà Banzembo ils ont bêta vraiment case. En plus à Angola ils ont bêta. Tellement na zui politaire. Voilà. Nazo bundanga moko ya omoni beti vraiment case. Ce ko bêta ils ont bêta net na Angola c'est kana bayi osika yo zali. Non. Nabairo. Bisika nazali bisika musuna Angola vraiment ezobeta. OK. Bato bayebi. Maxi single ils ont combien de titres? Ils ont 5 titres. 5 titres. OK. Na 5 titres chanson ni ils ont le droit d'être chanson promotionnelle. Na kati wana titre ya singer eza bola mwanzambe. Bola mwanzambe. Eza bola mwanzambe. Puis na sena ngo ba titre monsieur ezali. À part une chanson ya bola mwanzambe. Eza na maloba moko ya sika o to ko découvrir les sous na nzembo wana à travers le frère Rodrigue. So na bino bola mwanzambe natal nano parcours nanga. OK. Esika na uta bato ebele neti bachantre o bazama mo epé orgueil babomba o ezali bapasi na bango. Oui, histoire na bango. Histoire na bango, merci. Nga na préféraki na loba bola wanzambe selon na bapasi na ngai nde na leka. Yango isaki na loba bola wanzambe naza moto oyo na souffrir mingi. OK. Na souffrir mingi na vie kokola na ngai ezalaki na pasi même si kotanga ezalaki na pasi mais tango destina moto moni nzambe
soki oza na destiny moko boye ata bato balobi ata bato bafingi oyo mo omoni meka nao ngane naza boye na okoma na ngate mais tellement destiny ya nzambe ezalaki yango naloba yango naloba moma boye nga aza koni ok donc nga nabengi yo papier nga naza koni pourquoi ozwi koni na papier so batie moto na koni na papier nini esila loyele esila mbango eza papier donc c'est-à-dire yo za papier nga aza koni totali beauté ya koni na beauté ya papier ni engela mingi papier yango na yebisa yo ato moni mutu azo brilliard ok ato mo mutu azo ke liboso ke yo za na nsima na ye kobanga ye nao te mpona nini un jour osila yo koni osala nini oya nana bani ata balobi ata bafingi ata batie moto opela po koni bakotia moto mais koni esila te moto koyekufa mingi esala nini etikala dana loba nga aza koni donc c'est-à-dire nana bani nzambe azwanga mosika yango na kati ya chanson na yembi bolamu nzambe makambo eze beso na bandoko loba yango même fois émission esila te so bando loba émission esila te parce que TV pesa ngonga o reconnaître déjà des anglais wana je mérite que bato baotala biso bazwa tamo a cappella parmi maloba ya kilo ya bolamu nzambe o nzamba sale pona vie na yo na nzembo wana bolamu nzambe tambwisa maya miso na ngai oye tangi ngai elongi na ngai ozali wapi nzamba lola kotela nga likambo yo salela nga motema ezwa kimia yoka esineli na resideso batindaka bashamba ya kosenga mbongo aleta engai kasi oya biso nzambe apesa biso pema ya ofele jamais namona nzambe atinda ange ya lola jamais namona nzambe atinda agent ya lola aya kosenga biso mbongo apema na yembi bolamu ya nzambe na bomoi nanga mosusu azali te soko yaki te mbe nasukaki wapi voilà. Ingénieur Akapo, la ligne est partie au Zolanga, le frère Rodrigue très bien parce que nous avons la confiance dans eux pour si maman bouette les mains bien quoi. Tant on yo kozo yemba bon la ligne est que ngana lo bango ne sika na yo. Ça doit d'abord nos idoles dans un idole na yo. Oyo quand tu chantes après son courage yo yemba. Bon. Nayebi ke bato ebele bakwakula to na TV ok ava bakwakula nga mona amilobela nayebi ke bokwakula bokwakula eza neti boyima voilà eza mangala mo bakoko ya makasi nde na portugais to bakalan ok wa to lebela nsima idole nanga eza frère mwana nzambe o nzamba sala na mokilo ya se mais apesa ye par ne mobo apesa nzela ne mobo eza frère Gola Jésus des Nions. Oui, Jésus des Nions autobengaka. Oh, les padres. Oh, c'est vrai, est-ce que you peux générer aux idoles non faire et puis tu chantes pour les seigneurs? Comment tu gères ça quoi? Bon, dans ma part tant on a landa idole à mutumo boy naebi ongaza nazamo na nzambe naebi voilà il faut qu'on respecte nzambe quoi okay. Banga nzambe et koyeba chemeni yozo kene et tant nazo imiter mutumo boy funa baba nzela ni yepa kendaka OK so natali frère nanga na ndeko nanga ya nanga azaba nzela ma nzamba tinda pe voilà ko mutu na mutu ayaka
aza na nzela na ye oyo ake nzela na ye oyo ake nzela na ye. Ok. Oui. Bon, ya mutuya oyo nga na santa oyo peut-être lelo esalaka nga mpe bien eza ka voix. Donc esala nga mabe te nayokaka mingi avant na bongo ya motema na ndo yoke vraiment tellement trop et na yesu na bonzambe nazoyoka yeka parce que na Congo baza chantre belin ba maestro nde tobenga ba maestro mais na raso na yoka ye na santaka bien oya Marie Misama Loba so frère Marie Misama ok ça n'a représenté vraiment so nazo yoka ye ba char de poule esala ngani ebimanga ya Marie Misama Loba bon aloba jour na oyemba na frère wana na habité so na zalandeni mais azwa mokano wana te oyemba na ye dans ma part na santaka so na travailler na santa bien makasi po na bénéfice ma belé. Mais quand tu travailles ok il doit les affaires rigola tu t'inspires comment au travail rappelé banzembo na ye mais na bonzambe ton obi ko travailler comment est-ce que tu travailles pour na olanda ba liniment na ye et puis si quand yaza en tout cas faire rigola Jésus des nuances oza fierté il y a la République démocratique du Congo mobimba ça dit bablo mususu ata tokoko boya na biso ngo mais eza moko ya badon patrimoine ndenge masalanga mususu agolo alobara patrimoine pena ya mboka na biso la République démocratique du Congo faire rigola Jésus des nuances oza pena exemple à suivre tala lelo oyo tozana adorateur na plateau mais azana courage pena na sengo ya lobake alinga savoir faire na yo. Ça dit ma mususu loko bo moto ils ont un problème mais savoir faire wana to voir wana encore ngana websoka que non courage continuer le souko ça sous de plus parce que ba te beli balanda ko te batala rayo. Oui tu disais que otala rana no angle négatif te o batu balobaka pour le frère Hervé. Okay. Frère Hervé. C'est bon, mingi, j'espère. Mais bon, Aza musicien na biso et puis toyoka ke pour tous aba hypocrite c'était parce que même ba hypocrite bon mériter les royaumes des cieux. Toi Azama Nzambe. Ah. Bon ita idole na yo na une paysan on peut polémique té. Ou certainement vocalement boité. Et ça les paie bien tant il y a la na peu mission. Il y a frère Ferré. Frère Hervé. Pour frère Ferré. Bolingo nangana Yesu e bolingo ya sukate o. Babetaki e ponanga. Panyokolaki e ponanga. Ozanzembo tanga kine pa musana nzambe. Ora. Ça dit frère Hervé Ferré gola. Na bonzambe siko banini. Zembo tanga kine pa Moïse. Pasteur Moïse Mbi. Voilà. OK. Yango na imbiti. Obena mandi mon frère. OK ba va na pas parler ba ozela ke. Oh moi qui vivant verra yo bima na ndinga bonzambe mais. En tout cas, c'est très sage, c'est important. Tous on a 4 chansons et puis concert est dimanche, né? Oui. Concert est dimanche, dimanche est le 26. Le 26. Concert est banda Ernini. Normalement concert est banda 14h et une affiche na tsaki 13h, boyebi kan des amama concert. Oui. Et 13h on est à Simba be streamer bani ba montage mususu. Voilà. Alors 14h juste un des concerts des obanda. 14h juste. 18h30. OK. Donc au Cabana déjà na peuple de Dieu. OK, donc à partir déjà il y a 14h, 18h. Ba invité pe baza na bango ou ningi za la kaka. Invité bazali na bengsi ba maestro minen. OK. Yom to sunga biso. Na ninga polémique te loté na biga yo sunga biso. To découvrir tout yeba vraiment na ba likabo nzamba pesi biso na ba musicien to za na bango awa. Ce qui pena le frère Rodrigue Avandi Boé, le cité les biso au moins 5 musiciens au Bassara Moussala bien. Nangola? Ah oui. Tout ça oui ça biso. Au tuninga ba au Bassara Moussala bien.
ça dit OP yo santapina et qui arrangeur tout et on sent polémique que non c'est Lucie c'est un bosseur c'est un mission tout le banon négativité positif voilà funa kanisa bien obi funa kanisa bien so ezali TVT ndanga sengwata 5 minutes ya kanisa on appelle ça le ba awa pe beza bat bayimba bien te yo tuninga bokanisa otuninga na ngola motuninga te na bato na bengisi na activité bongo te bona ngola pe na ta na bato bengisi na activité to te pona otanga bango esenga fo kanisa dana kainsi frère na biso Dodo Dodo Miranda ok Dodo papa Dodo Miranda na pesio mote si gozali bambila teba frère na biso tim olobi ogi frère Bambila tenga na loba pour non que de jour au tâtonner na frère Bambila on a beti bako et puis ba bon et tolo ba négatif te meto ba positif ok na ning paye ya bien ok fois na biso frère wa bien timba rebot timba ok aimba bien mais alelande trop ya aimba bien mais alelande trop allez là comment mais bon chantre Polanga songa lungweka ko lela bon chantre ah bon kolela ndeni ata louange ata nini oyo kaka kolela ezaka nia surtout kolela nia selo musuku lo atel ezelo mususu na oka nzembu ne mambo ya louange échappenga mais na oki azolela esanga mama ouais na louange mo lela papa seyeni na louange mazolela esanga passe makasi mais so lui va kolela bon chant au sexinga solo c'est très fort. En tout cas, c'est très fort. Ça se passe comme ça sur Awabiso. Tu as aussi des musiciens. Tu es na troisième. C'est un 5. Avant de faire un aussi, on moko ya oanga. Tu es wana. Ah, Nangola Mobimba. Tu es wana. So eye simana loba. Bango nyonso wana na bon o kanisa kaka. Funa kanisa. Ah, ya ma passe. Mais to suka na wana. Mais est-ce que yo oloba bongo par rapport à nini ndiki koza arrangeur bando ya vers yo oyo ka pa bon bango penani bango nyonso oyo ka bango penani bien. Il y a longtemps sous na moi ba réserve et dire que non c'est Lucie vraiment. Te à part qui ingénieur qui ndenge peut-être okuta na ba ndule. OK, na ba concert ba monter bon ba sonder za la. OK. Mais nazo appel to yo ka bango. Timba na yo ka fort. Ana amien mais kolela nde soit lui kolela bon chantre mazana ay makas Dodo bon chantre yekutu alela la te mazada bon mais yé azamwa na ka mususu kana alo beze style mususu OK au par rapport baninga musuba habita oya habita et tellement na yebe style wana obeta eze style nga na tangela na piano aza bon na jazz dans la voix aza bon ben pécalé bassé ça dit tout on se connaît na gospel esika yozali na ninga gisasa nango pe susu a convaincre ko kayimba na âme et puis na nuance et tout comme ça on a pas quand ça susu bon el bosso non malgré nzamba za molimo na ye nzaba mde amemela makambo na ye ya Marie Misama Maman Marie le quoi azana suna bisote na bateau yo na bateau baza vivant voilà na ba mibal bien na babasi na ba ataba mibal ataba basi mais na ora pe
pasteur na mpe ameka moi hein. Pasteur onani pasteur Mbie Moïse Mbie. Ah, pasteur Moïse Mbie. Moi ayaka moi bien. Ayaka moi bien na anglais nini. Ayaka moi bien. C'est-à-dire na nuance quand même pour Ah, Moïse Mbie pena sa nuance. Ezabo. Yo olingola ye. Maninga ngao. Monde oyembi. Asukaka. Yo. Paninga bodala ndoko yembi. Ah, ngana na musicien. Yembi ndiri ya yembaka. Il y a une nuancité. Et la nuance. Mutu dans la nuance nae. Hein? Ce que zoaneti atona bonzambe, hein? Zoaneti motonga na travers. So yembi yo. Peut-être mukona ngwa yembi asuka. Yo. Asuki wana. Voilà. Mutu mswaza bon, peut-être asuka yo, asuka bon ta omema de l'homme sous. Donc d'être na niance to contient so papa Moïse Mbie était mazabon. Azabon na rumba beta rumba bien mais char de pour les athées. Mike Kalambai mba bien maganga. Oui, mamolo ba ni le nous ko kanati. Ça dit wate wata biso ba ni mateke bi papa na o. Alléluia. Aima bien maganga. Oui, azabon. Mais il est au me bo marae ko ganga. Oyoki peut te dire quand même, t'as te dit ozaki pa ya pasteur Moïse Mbie et maintenant zo sache mené. OK. T'es dit. Un bon chanteur. OK. Bon chanteur. So na yo kazo yemba. Akenane ta beta niti fali. Lita OK fali dans un bon. Nazwa tant ya royoka Moïse Mbie. Elonga nazwa pa nae. L'odeur ça dit ninga posaka. Kova na na voix. On la zoya ngwana. Ce qu'on ndeko bi te di wana, te di aza bon, a kita bien, a mata bien. Mais na ki fali susu. Bon, ndenga monaka akenda kuna na yebite. Ndenga na yokelaka. Bien, il s'appelle le frère Rodi Kunda. Nous sommes avec lui sur ces plateaux, vraiment les abonnés de Miss Girl Télévision. Napesi déjà Batonio Sobolanda Bisso en direct il y a Viana. Là, je vois maître donc président Pichu Sonyambeli, Mutaruto Komela Bisso, Napesi Spesu Sumbote à mon vieux papa chéri, papa chéri Napesi Mbote, Sigozali, Titinguma, Napesi Mbote na Gibo Sharp, Gikoko. Papa tozongi siko na ndenge ya musique na biso gospel kaka mais na ndenge siko ya Angola. On aimerait un peu savoir comment est-ce que au sab observation par rapport à la musique gospel en Angola. Est-ce que ça va? Bon, à l'Angola toza boyoka inonte. So na kina Congo, tant na Congo. Oui. Union. OK. Union wana toza na Congo. Na Angola ba na yana na mona ngote. Pona ni. Awa so muninga selo malamu. So totie na 10 personnes. OK. Peut-être ekozaka na 2 personnes ba beta muninga maboko. Oh. Witi ba beta te. Witi ba lwaka mabe muninga. Union il y a ba mission vraiment isolate. Mais qu'est-ce qui fait ça? Jalousie, c'est-à-dire beaucoup na course au pouvoir, pour limiter mon qu'on a 4 nabino, abima, avancer plus par rapport aux autres. Quant à frère Rodrigue, alors qu'est-ce qui fait que vous allez na bolingoti, vous allez unité alors que vous servez l'Éternel? Bon, naïba vraiment te pourquoi? Pour ngala moni belé. Na moni belé na monde musical, okay. Na monde andule quoi. Mtose lo malamu. Ne plus ne sika to appuyer. Voilà. To bete maboko mais au senti que to mo critiquer. Voilà. To comme critiquer na ba te so la pour na mbongo bien ni na ba te. Mais à ma boyo ka vraiment entre nous ba musiciens
namona yango te moko pe ya baboyoka yango yango tanso na tuni ba bon a na okika ka Dodo Miranda na Timba Rebot le reste ba bon ba te yana bifuna vanda na kanti ba o nga na yoka ba baza ba o nga na yoka ka peut-être ba koza na bango non pe ba bimite ba koza na bango mais ba o ngai na Santa So ba yemba na Santa bien quoi eza ba wana na lobby bien ba o lobby ba o Santa ba yemba bien. Donc voilà, nazana moi quelques photos awa. Nangana l'action déjà dans une photo ya ndékonomo ya musicien. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui tout le baké non cet artiste a convaincu Kakao parce qu'il fait bien son travail. Notre frère Yannick Misoko. Ah, nzambi. Zamela ngayo zani wapyo. Ok. Oh master. Master. Oh master. Peut-être tout ninga bo. Do mo nanga na ya. Oh na yebite. Yo no ba kite na do ba da ke no na yebi bien. Yannick. Boa tarde. Et si vous avez pété aux Landanga, voilà. Toyebani, hein? Toyebani. Ah bon? Au master vraiment. Voilà. Ah bon, Toyebani ba défaut, Toyebani ba qualité. Ah bon. Nzambe nanga yozali wape, papa yozali wape. Aloba maloba na katiana aloba. Soki na kanisi na ngoma mangenge yemba mususu bapa seleki ngai mususu na kati église nakoma kolala libanda mpona pasi na ngai ekosila mokolo nini. Ah Yannick aza bon mais ba défaut ezalaka surtout ils vont neni biso nga utoze nzante muda uda mi danse mu mubima na yebite geso ki ba défaut de sikanine les gars mutum sus. Bon bien toza pe na deuxième photo nanga eza ya ndeko oyo Giscard Antonio Frère Giscard. Frère Giscard. Papa le vantaille olia. Amo désir de zemunina. Frère Giscard yemba. Nzembo yembi ana bandia ono. Papa le vantaille olia. Akul matope. Ezaki ka a traduire en gros comme na portugais. C'est-à-dire ça les pas angola bien, c'est-à-dire papa yo lukira ngai. Mambo lukira ngai ya makasi. Odikunda. Ya makasi mingi. Bon, moto yozo ndima na bimé pe kana interprétation notre frère là Timba Rebot. Oui, oui. Bon, pourquoi pas le faire Giscard parce que Nzemwana ya Cool Matop ezaki bien interprété quand même. Ko talaka Cool Matop. Un jazzman. Asa bon. Parce que Nzembo na ye Angola ba baby siamo. Oh. Ba baby siamo. Jusqu'à yemba bien. Parce que ba Nzembo nyoso ya yemba na okakaba. Ya. Ah. Ça dit quoi? Tu comprends de nini? Hein? Et ça peut quand même moi ni un site pour nous bon Nzembo. Mais batala Nzembo pe. Nzembo ba te na ngo jazz yo commission soni. Jusqu'à yemba ne bien. Mais elle est kande mingi. Les jours jusqu'à oyo kango yebi na tuna po no tsara bongo. Wa masala ngati. Réponse des Aranines. Les Aranines. Ah, réponse des Aranines. Ataib sa yepa yeba te. Atuna puna longolango na osani. Oh, yemo pas tuna su bongo. Ayebi azotala na peut-être. Ah, Nzambi. Le frère Nelly Tolembi.
Nelito. Biso toyebi komande la terre. Ça dit pena idole ni zara maman Laure, soko kangi matoyo gabina maman Laure. Frère oyo tokutane na Villa de Viana na concert ya Pasteur Maraville. Ah, Pasteur Maraville à Kamboela. OK. OK. Na yoka 5 fois mais ya 6e fois na ko yoke kuna. Ala bon, ala na ami. Ya travaille maman Laure. Maman Laure, voilà. Parce que le pesa nga passé zani. Au moins ngani na travailler boy. Il y a Hervé. OK. Jamais na ko le kalibo sabato. Na alaksana bonzoto oya Eva sala. OK. Te. Ça dit kokanga basuki. Kokanga basuki mila diamba nini ba densité. Na batila o ezaki bonzambe o nzambe apesa biso. Na respect. Frère wana yemba bien. Mais siko na o mama la ombonga sala na nzoto. Yaza mwa mobali. Mais yangwa yaka na otina bonzoto. O centimètre zo yemba kuma lokola mwana mwasi so ndenge nini. Natali sala nga mawa. Mais koyemba boye ça va. Oh. Ouais, il y a net nga roba ya pe na net moins normal parce que ton oza idole ya mutu moko boye. Na ebité ton souper ya za mwa mobali ya zozo idole ya mwa idole neza mwana mwasi, je ne sais pas ce qui te ezani. Batu msu ba makamba sala te. Ba lobby te. Ba ta uza lelo. Itango zo mita mutu moko boye. Oui, so azaki mwana mwasi engeza la bien. Mona ba geste neti so natali ser nanga onani Esther ya Esther Misamo Esther. Voilà. Na palanka. Voilà. Il y a travaillement il y a Marie Misamo pour na betane trop. Ba caractéristique, ba façon tout, ba suki, ba na beti la game boko. Aza mona mwasi. Mais ce que na ndeko nanga o ebisinga oyo na voix ça va mais na nzoto susu. Ba bengo plus mo kene to benga frère bengo frère Nelito. Frère Nelito Lembi. Parce que ba bengo ba comme bengo frère PD. Marambo yozolo bozo ngwa. Tout sur la art. Na koma ngote. Awa biso oyo. Frère Nelito Lembi na peso mote sigozali na mon programme de Jésus qui est bien donc voilà. Alors si vous pouvez porter conseil pour la musique, tout bas musicien gospel n'Angola, en regardant les caméras de l'ingénieur AK Pro, pour que bah améliorer façon de travail parce que musique actuellement gospel les appels à moi pente. Il y a conseil na pesara na biso ba musicien Angola. Premièrement, il faut tous na bolingo entre nous quoi. Tolingana moni esika bolingoza misama la on peut salamaka. C'est tout un monde musical tout le monde a mambebele qui c'est ça bozambeza mais tout le monde qui c'est simba mingi pona nini poese amo mningana ki avant yepa kenge nzamba zali nzambe o atombola rabatu azali voilà bomo nzambe atombolanga nakata nzembe nanga na webola mwa nzambe nayebi sika na uta musika na uta mwa musika mais lelo nzambe asani atomboli ngai amen ya un conseil gratuit nangeza to lingana trop de prières to bonde la nzambe to lukelongima ya nzambe mingi nzambe a comme ça biso sika to linga to comme en plus na barça il faut to travailler trop voilà monotonie za makasi to linga travail za belé balinga au travail te balinga au travail te to lukama travail musique qui sa musique eza travail so to za na beaucoup so to travailler makasi to comme sika to linga to comme vraiment conseil gratuit nanga yango na vraiment. Merci, je pense que le message est passé. Donc, pour les musiciens gospel n'Angola, vous devez travailler, fournir encore des efforts. Nous avons même tapé sa respiration. Mais criteria sika, pour maloba sika, pour que nous ayons vraiment le kumu, les pamboli, pour na bisonnion. Ceux qui travaillent, ils ont awa biso de notre comité. Pour travailler, ils ont caméraman, bien présentateur, ça m'a bien. Ils ont awa biso de comité.
Kino Awa. Alors, à retenir chez le frère Rodrigue Kunda, c'est-à-dire dimanche 14 ans, on a concert, tout yoka banzembo yasikawana comme mot de la fin, non, parce que nous arrivons déjà presque à la fin de notre émission. J'ai plaisir à biso yambayo. Mot de la fin, et puis comment est-ce que les gens peuvent faire pour nos quotas à contact ou tout le bakoza pe na producteur te. Oui, nous avons un producteur te. Voilà. Nazo kaka na kanga mokonde zala. Donc si ko vraiment nazo producteur te. OK. Pour na mtoaza pour sa zwangai numéro zawana 932 67 27 68. Pour 65 na bandeli 932 67 28 65. Mutunyo sala pour sa benganga na tongo na midi na butu ozwangai. Donc tozana vraiment ça. To bazana ba engagement banima réellement que baza déjà occupé. Nazo occupé. Vous occupé? Oui, nazo occupé. Nazo occupé. Est-ce que vous aurez le courage à Sata, Madame Mbote? Madame, Maman, suga kabo ya kapro. nayebi ko landa ngesiko zali ba belge no yango Ba madame to madame ana kombote. Ah? Ana kombote. Apa yo po kembango Indi. Yeah. Voilà, donc ça plaisir à biso zana awa bato ba soutenir kayo ope ba chaki moi brique na bango na single maxi single obimsa le 26 biso tozana concert wana déjà ngana obikisa bana nzambe nyoso tokutana na wana le 26 et pas ya papa Rodrigue Kunda kuna pina tokoyemba tokobina so dinga mona oza wana na micro na bninga programme. Merci déjà pour la confiance, merci pour l'invitation. Nangaki bato ba soutenir kiyo okomesiko komi bazo ba mbote famille pezali malgré que kombonde ya ebimité. Voilà na pesi mbote na bato nyonso ngai na Luanda na Congo na Afrique du Sud na France et partout ba obolinga nga vraiment na pesi bino mbote na kombo na Yesu et na pesi pe bato ba soutenir ngai na concert na pesi bino mbote makas et pasteur Nzola et maman Nzola mon pasteur j'ai oublié Patrick vraiment nzambe a pambola bino ba mbote belé boze belé bino so bato bolinga nga vraiment ba mbote belé vraiment na kombo na Yesu nzamba pambola bino en plus pe na ko remercier le plateau merci pour na convite. Merci. Plateau na biso musical TV awa biso voilà. Vraiment merci pour na convite. Merci. Nzambe mapambola bino makasi. Merci pour na ingénieur Akapro pour na réalisation et émission Kitoko Boye vraiment. Merci aussi à l'intouchable Edo Mozamba qui était branché pour nous suivre voilà. Merci aussi à Skito Leader Patrick Epolo André de Kinshasa. Merci à Patel Kamunde de 3 fois carré. Un grand merci aussi à l'international Shadrach Akolo Victoire pour la République démocratique du Congo parce que confiance et à ballon Shadrach Akolo Aza sur le terrain. Merci à l'international. Merci aussi à Charlie Luboya. Un grand merci à Mireille Polo le sponsor. Un grand merci à Junior Mbako et un grand merci à Maître Reddy Yungu et Christian Yungu. La famille Yungu, je vous salue, je vous aime vraiment beaucoup. Et au fallo seguinte, à votre confiance et au nom sous pour qui, à qui sommes